Mbote mingi na balanzi émission Kindoki politique bozola na biso na Kinshasa bozola na biso na intérieur mboka na biso topi bozola na biso libanda ya mboka to tondi bino botondi pona confiance pe fidélité bozala kanango na émission Kindoki politique o biso tozala wana pona kopesa bino ba actualité o ezoleka na kati ya mboka nini penza nini ezali ko salema na kati ya mboka na biso. Alors lelo toza bongo mardi 22 février 2022 et ça na cadre émission Kindoki politique ya mokona londe to ya mbeli bino na plateau nanga na za bongo na mwana mboka Providence Lokoli azali activiste pro changement initiateur ya HAP le sous moko ya ba membre ya Filimbi aza moko ya baye o babundaka na société civile pona ba intérêt ya population mwana mboka Providence Lokoli mbote na yo mbote mwana mboka Naomi Pila na kopesa pe mbote longo na bay oyo bakolanda biso de partout parce que na ko insister en tout cas ba félicitations pour na magazine monene oyo Kindoki politique mosala monene oyo boko sala lelo yo komi soki ozangi Kindoki politique ezali lokolo zangi visa ya Russie ya mondial. Merci Et beaucoup. aussi d'entrée des jeux n'a qu'au profiter parce que Uta Makambo et Salema qui le 2 février tous les kinabuso na baetandoike mais mingi à lopoto néango n'a qu'au profiter pour na ko présenter ba condoléances nangai le plus attristé na ba famille banso o ba bungisa ki o ya bango ba est plus cher ba mama leki na makambo ya mabe salema ki to komona lotili ki câble nango ekokwela ba maman bate kaka ba pauvre maman par imprudence négligence ya ba autorité congolaise. Et aussi il y a pas si pe mawali nini ba yo ba kolanda biso ba ebi ke ba incident ya bongo ba calamité ya lolenge wana ekoki jamais ko salema na primature na oya na kingakati. Pourquoi? Parce que ezali esika oyo ba homme le plus fort ba kovanda, ba famille la plus forte ba kovanda, ba famille la plus riche ba kovanda. Yango toko réfléchir na mongongo polele to na mongongo likolo komi tuna soki alinde bango wana nde vi na bango yali plus sacré ke ba mama na biso oyo babundaka tongo midi. Pourquoi? Pona kolesa ba mabota na bango, pona kolesa ka bana na bango pe kotangisa ka bango. Donc toyebi ete ba kokunda bango na lolenge oyo bakundi bango sans pour autant une organisation je dirais digne pour être bakoufi victime. Il y a négligence, il y a imprudence, il y a bay oyo bako kamba mboka na biso. Na ko rappeler te mwana mboka Ngobila tangu akomi gouverneur ya ville province ya Kinshasa alobaki yango ba image ezali ke akotonga wenze monene o babengi marché moderne babengi yango marché ya Matadi Kibala esika oyo drame esalemaki. Donc toko comprendre ke bakoloba makambu oyo pe ko salema e ali mosusu mais quand même ba précaution ezomaki to moni marché pirate ya Matadi Kibala bakangi yango moko ya ba solution pour na ko prévenir ba problème ya mawa ezali ete bazela ki drame et salema certes bakangi wenzi wana mais ya pasi pe mawali est-ce que bakozongisa envie bay oyo bakufi to l'état local azali principal moto yo par négligence par imprudence nde causer perte ya ba vie humaine ya ba maman responsable o bali bongo na ba charge na mabota na bango. L'état prévoit ki nini pona ko réparer en termes de dommages et intérêts okomonete l'état na biso ba kabwana kina ba mabota wana kaka sima ya kokunda bibembe. Donc ko l'accès te mauvaise foi insouciance ya ba ya ran bango vie ne bakufela ki quand même ba funérailles selema ki malamu batibele ba féliciter ki yango et ali pas si pe mawa. Pourquoi tokolo ba pas si pe mawa
bai oyo bakufi bali bato oyo bakufi te po bazalaki na bokono bakufi te po balingaki bakufa bakufi parce que l'état azwaki ba précaution te. Est-ce que oki ko imaginer ba maman balalaka na courant te mais ba kokufa po nini câble ya courant ekweli ba. Pensez que fallait pas dédommager la famille wana. Je ne pense pas, c'est la logique parce que normalement famille wana et ça li perte. Pourquoi ba perdre moto yo azwaka charge na libota moto yo akotangisa bana na ye po te lobi bana na ye ba koma bato na kati ya ekolo ya Congo et alors lelo nde bakufi boye nani akozwela bango mokumba wana bano bakokoma ba orphelin bakosibir oyo tobengaka déjà pression moko mentale. Donc ce sont des dommages oyo causés mentalement moralement na vie na bango et alors il faut l'État à réparer encore, il faut à dédommager bango en termes de dommages et intérêts. Malheureusement, si koyo toko monete silence radio, il y a pas si pe mawali nini attaque volonté ko ki kozala meto ko banga lisusu ko yokoke ba pesa kimbongo po ba dédommager ba famille oyo ba kufelaki mais ko yoka lisusu nini ba sali détournement. Donc na kolendi sabai oyo ba kufeli to kolobete ba noter ba koma na calendrier bai o bako kamba biso bali na bolingo na bangote bali na bolingo na biso petit peuple te bali na souciance ya biso petit peuple te bazali bongata na inquiétude te ya bien-être na biso pona bango vis humaine na biso ya li sacré te mais o ya li sacré et alinde vie ya bango na bana na bango moi mboka providence lokoli lelo ceux qui sont lobela c'est vrai que l'état n'a pas responsabilité na o ngana boité on a décliné te kasi population pe tango moni sika ba Singapour ezali ko po ba marché belé na DGC marché moko ezawana pe ezana se ya ba Singapour haute tension tango binomo bomoni pe que ba Singapour ezali ko banda batongi na se est-ce que consciemment pe okozwa moi décision te ko sala wana te il faut que l'état ya osala mais ezali nini mwana mboka mosala ya l'état ezali ko protéger otobenga ngo même ba mission régalienne ya l'état yali bongo ko protéger population ye na ba bien na ye population de azali wana esengeli l'état ou a ko garantir intérêt général aibisa ete sika o ezali approprié toté soki ba moni ete esika oyo ba imboka ba koteka ezali dangereux pona bango esengela ki na l'état ko bisa bango te bolongwa wa bokende sika mosusu yango wana ba o ba kolia mbongo ya l'état balobaki ete ba kotongela bango marché moko moderne kino ba mama na biso bakufi batikali kotongela bango te mwana mboka Naomi babiso oyo yo toali ba free ya bakoko oyo bateki na bawenzi ya gambela. Donc toyebi comment est-ce que ça ka difficile komona koko kubimana tongo kokende koluka ya kolia po aya nango na pokwa et alors c'est vraiment déplorable komona ete l'état bai o ba kufeli l'état a accompagné bango te en termes ya koluka réparation pona ko dédommager ba mabota wana et ali pasi pe mawa. Imaginez-vous qu'un incident bongo esalemaki na Kingakati. Imaginez-vous que incident ya bongo esalemaki na Oya. Imaginez-vous incident ya bongo esalemaki na primature. Okomona impact ni de lingaki ezwa. Okomona lolenge nini l'état ngaka décaisser ba millions de dollars mais parce que yali bongo biso otoko benga le Congo des abandonnés petit peuple. Donc il s'est passé à cette manière la plus simpliste sans pour autant chercher ya koluka même ko effacer ba cicatrice ya motema o ba protéine motema o yali na kati ya ba mabota wana. Très bien, to lobeli mabe à l'état kasi to lobela pe lisolo ya ram ezali supprimé bon le bakeza supprimé te mais seulement est commis gratuit service ram est commis gratuit uta et uta moi en fait ekobanda le 1er mars oh ya mbula otoza nango sangango etant que moko ya bayo o batelemaki na molaki yo ko bimata na balabala pona hotelemela ram. Est-ce que eza motif ya satisfaction lelo pona bino? En tout cas na kopesa longonia
na ba vaillant héros baninga nanga ba activiste oyo babundaki po ete eloko oyo ezala supprimer. Parce que moi mboka uti koloba ngwawa ngai Providence Lokuli elongo na baninga mususu ya Archa tozalaki bongo molesté. On a touché même à notre intégrité physique. Tobetama pona kosala ba sitine ya koloba na bay oyo ba kokamba kiram ezali escroquerie à ciel ouvert. Et alors le lo oyo to communauté c'est vraiment une très bonne chose que bay oyo ba kokamba bazui conscience que eloko to ko infliger population escroquerie oyo et commis tant to kende na suka na yango wana basali nini balobi ke ba supprimer ram yango donc ba kozwa lisusu te koyiba lisusu mosolo ya peuple congolais te lolenge babandai kosala mais problème et ali kakate par rapport ya suppression ya ram esengeli to loba oui depuis babandi makambo ya ram wana mwana mboka bazui combien ODEP a lobby plus de 250 millions de dollars. Oyo ezali non retracé. Mais bazwa ki yango nanzela ya mosala ya ram mwana mboka Naomi. Et alors sans compter ba oyo ezali retracé parce que ministre ya poste kibasa tango aleka ki na parlement batuna ki ba motuna okomona tantôt kolobete eko kende soit na compte tel akolenga azala na ba incohérence akokoka kolobate réellement mbongo ya ram eko kende wapi mais loko moko toyebi oyo ezali vrai que mbongo ya ram ba soutira ki yango na petit peuple oyo azanga kaya kolia o avivaka na moins de $2 par jour. Petit peuple atteint sakaba na pas si. Petit peuple oyo afutaka transport na pas si. Petit peuple oyo lipa et ali talo makasi pona yo alala kanzala akozwa moi crédit na ye po abenga moi ndeko moi mama leki moi nini poète amile ça toi mitani mais même mboka nyonso ba taxes ala quand même ceux qui mboka za pas si je vais y arriver moi na mboka na omipila okomone ete bako futisa ye na escroquerie bako sala ki moto makasi l'état a commis ole a protéger l'état a commis nde ko beta population makofi a ko botola ye yango na biso to koloba boye certes ba supprimer ram mais to koloba boye il faut ba restituer la population mbongo na e banso oyo bazwa dans les cas contraires biso population elongo na Archa tokosala bongo marche monene pona koyebisa bay oyo bako diriger que non escroquerie na bino et monani ezali à ciel ouvert to koloba boye il faut bo restituer les biso mosolo olobi ete même na ba mboka mopaya ba mboka ya lopoto ba taxes ezalaka oui mwana mboka c'est vraiment bien parce que toi libongo na auto bengi état fiscal c'est-à-dire il faut ba taxe il faut ba impôt pour renforcer ba service public à l'état mais problème est ali taxe ezalaka taxe était pour motomoko alamuki na tongo assigné arrêté alobi ete komi taxe non taxe il le faut ezala na loi mais moi na mboka Naomi bay o ba légiférer ba loi ba mibeko bangwana ba parlementaire bazala ki bongo surpris comme on était ram et koti sans pour autant bango ba légiférer ango pour et comme de manière légale comme étant impôt et comme étant taxe mais malheureusement tout comme on appelle sous en dehors il y a non seulement ba légiférer qui en côté mais la loi de finances 2021 tout ce qui comme on a en côté et si kanini taxes allait figurer et il y a pas si peu mawali nini la loi de finances oyo uti kokota mwana mboka ebisanga et si kanini taxe ezala ki bongo figurer même commission ya bay o ba jiraka yango ba gangi makasi na Assemblée nationale pour na kolobete tolu qui esika to mon état ram to monira mais ali figurer donc par là nous concluons que ezali taxe c'est en soi une manière
d'escroquer la population imposée par la classe dirigeante actuelle pour na nini bali na posa ba mi voit mi ça davantage to komona lolenge bande kona bango ba ko fetaka to komona lolenge nini vie na bango ekoma de plus en plus luxueuse mais par contre population par contre population a cause la lisusu na pasi a cause la lisusu na nzala pe na minyoko koleka certes ba okiko ala na salaire na bango mais salaire na bango yango nde ko permettre ba oyo basali 3 ans ba koma kotonga ba école $300,000 ba koma kosala ba don kotonga ka ba stade donc pour comprendre il y a une façon ya ko s'enrichir de manière illicite parce que croissance et enrichissement wana ezali bongo injustifiable mon mboka bafuta mara combien et il faut tala normalement parce que salaire ya moto il faut dépenses naie et dominer par rapport ya mbongo oyo il faut à mettre en évidence to oyo il faut à mettre en pembeni pourquoi parce que ce qui normalement moto a ko dépenser mukie a ko bomba ebele et que ça a été ba billet ou les en circulation et aux ala en circulation te donc malheureusement to ko monete ba oyo abiso awa ba ko zala na ba salaire moko exorbitant raison pour laquelle biso archa tout mais la Congo tout comme d'ailleurs il y a un écart social de train de vue de l'État. Il y a un écart social énorme entre la classe dirigeante et les dirigés. Yebisanga lelo yo député ko gagner combien, yebisanga lelo ministre ko gagner combien, mais moto ko tangi sabana a gagné combien donc mais député on peut lobaki que il faut gagner à bongo kasi bakabola pe bongo na population ya ko senga bango base senga bango bazala tout le temps na au secours ya ba mo ba sala musala au gouvernement fait ça là beaucoup monete ezali bongo comment on ba transport ko timba basinga ezali bongo fax mon mboka. Est-ce que donation et ali bongo une obligation? Pas du tout. C'est-à-dire, s'il faut na la maman Naomi Pila, s'il faut na la maman Naomi Pila, donation, ce n'est pas une obligation. Vous voyez donc, ezé loko moko o nga moko na lobi ben ok, et c'est na la moi la mboka Naomi Pila. Mais par contre, salaire et à moto. Couper ça y est, c'est obligation parce que l'ouvrier mérite son salaire. Bango ndem ba votaka ba loi de finances et sengeli ba tenir compte na o etali salaire ya ba enseignant et na o etali salaire ya ba fonctionnaire. O comment na écart entre moto ko sala na administration publique na ba oyo bazali ba conseiller ya ba ministre, ba conseiller ya ba président ya ba chambre ya parlement, ba conseiller ya ba o ba ko kamba ba institution de la République et alors nous disons nous en avons marre parce que la République n'appartient pas à un groupe d'individus. Très bien, qui peut permettre tes groupes moko ya ba individu ba confisquer ba richesse nyonso tu à l'état. Yango wana to koloba trop c'est trop na mikolo ko ya biso archa to organiser marche monene pour na kolobe te ba restituer le biso mon solo ya rame. Sur le penza bolaka ki biso depuis année passée que beaucoup ko bana ba action na bino pona ko senga de politisation à seni lelo oyo équipe kadi me continue mosale bandi kutu déjà mosale apparemment bosali pe lo ote na bino ba activiste na bande ko ya opposition botiki na bino apparemment et qui na ngwe comme non normal mwana mboka Naomi Pila wali parmi ba journaliste oyo na respectara makasi na tant na komona ba mama Paulette Kimontu ba mama Odia na komona ete relève et kozala assuré pas maman Naomi Pila mais ko sala nga pasi soki okotuna ba question boy po nga na chaka ona liste ya ba journaliste d'investigation yebisanga yi nini biso to salité en termes de mobilisation au biso to mobiliser qui pour na ko mettre en place to ko mettre ko exiger de part ya bureau kadima na oyo ezalaki mobilisation o esalema ki contre oyo moto FCC na komune za isusu nani moto yo FCC chakiwana
bref, président oyo balinga ki bacha seni wana kombo na échappé ngai mobilisation nini ezalaki bongo makasi. N'est-ce pas que ezalaki mobilisation ya biso par rapport ya ba action biso to salitina ba siti liboso a seni ba beti biso ba kangi biso mais to komone te volonté politique ya bae oyo ba kokamba elingi va se maintenir au pouvoir de force. Raison pour laquelle, quel que soit les efforts aux populations à Kosala pour nous manifester des désidérata na bango et talibango te, mais seulement nous aussi, étant que leaders d'opinion, étant que activistes, nous ne sommes pas dupes. Donc, c'est-à-dire, Mboula Oyo, Toko Salaba Molulu n'a pas stratégie à Sika. Molulu Moko Ekozala largement forte pour nous matissali sous pression. Parce que tout ça là qui pression. Le lengue salemaki. Moi, débat de politisation et l'équipe. Ba marèse. Bomonaki ete population ebimaki lolenge moko ya kosakana te wa bengi marée humaine mwana mboka mais seulement bay oba kokamba notamment je cite monsieur Félix Antoine Tshisekedi balaki na bango na volonté te parce que bayebi eloko nini normalement mwana mboka akadima ali nango comme mission et alors nous étant que population, nous étant qu'activistes, nous disons ceci, nous n'allons pas lâcher. Avec le dossier Kadima, le problème, ce n'est pas la personne de Kadima, mais le problème, c'est le consensus que nous exigeons autour de ces bureaux de la CENI. Parce que bureau... Donc, Kadima, consensus sur bien pour que les élections... Le problème, ce n'est pas Kadima, la personne, individu Kadima. Le problème, c'est la manière dont Kadima est arrivé. Et alors, en dehors de ce problème dont Kadima est arrivé, il y a encore un autre problème. Problème, en gros, Nini, l'olenge nini, ba membre mususu ya bureau, ba côté li, mwana mboka. Boko lo bakaka Kadima, mais bien côté que troisième président, troisième vice-président, ce qui deuxième vice-président, il y a CNI Ango mwana mboka. Azali bongo débauché, FCC, PC Kitis na mototé. Mais au communauté, il n'y a que des débauchés dans le bureau. Donc, pensez-vous un bureau de débauchés et qu'on organise les élections libres, crédibles, transparentes dans les délais constitutionnels. Mais c'est faux. Et surtout, moi, la mboka, tout comme on a théâtre et entre Mwana mboka monsieur Kadima na mwana mboka ministre ya finance oyo bako déplorer surfacturation oyo mwana mboka Kadima salaki pona kolobe te bali na posa ya mituka. Donc déjà toko comprendre te mwana mboka Kadima bango na bango bae oyo ya union sacrée na bango bae oyo ya union sacrée déjà bali na confiance te po ba komona déjà ba élément ya ba surfacturation et alors sikoyo biso population mais il y a lieu de craindre surfacturation te mais survote donc on sentir que te moto moko azalaki na 2 voix azalaki na 3 voix mais pona kaka ke mwana mboka Kadima alingaka ye mingi azali sympathisant na ye azali proche ya famille politique na ye akoki pe ko sur augmenter ba vote na ye donc dans bien montant boyoki mwana mboka Kadima c'est mal parti avec le processus surfacturation azali moto yo akoki ko surnombrer ba vote et alors to kolinga moto ya bongo te to ali na posa moto moko ali intègre moto yo amoni ete mwana mboka na omi pila azui ba vote na le lenge longo bani ye wana nde sengeli to publier ba élection ezali kaka présidentielle te mwana mboka il y a 2 élections législatives et sengeli salema il y a 2 élections législative, provinciale et Sengele Salema. Et alors, nous qui pensons à ce rajeunissement de la classe politique, le Lengeni Ntoruiko Koba, ce qui transparence électorale et causalité. Mais est-ce que bâti déjà processus solution ni cause siko? Il y a un élément important au Tokoloba, l'enjeu pour les élections de 2023 et à l'ibongo transparence électorale. Pour nous répondre au moins mboka processus et bandi ali processus te wana ali bongo
théâtre. Processus ya solo ekobanda tango consensus ekosalema autour ya ba membre. Mais quand nous sommes en 2022 déjà, février, autour il y a dépolitisation à CENI, autour il y a indépendance, il y a CENI. Quand, mais il faut encore que tout n'a pas démarrer dans cette mauvaise foi politique. Quand est-ce qu'ils vont changer cette mauvaise foi politique? Parce que nous, le peuple, nous, la population, nous sommes tellement déterminés à avoir de très meilleures élections de l'histoire en 2023. Parce que tout comme était où tatobanda makambo élection, ce qui toali na institution faible et à l'hypoète, institution gozali bongo illégitime parce que obako kambabiso bazali na légitimité et alors par conséquent bazali pe redevable te na biso population. Donc tolobi boye 2023, il faut des élections véritables. Vous êtes pour le dialogue? Bon, moi, na kokota te na lolenge ou batoba ko ça la concept dialogue, concertation ou encore nga na kokota na ba concept te na ba débat de mots te néologisme te mais eloko ezali vrai, il faut un cadre pour échanger, trouver un consensus autour des élections. Entre politique, société civile. C'est impératif parce qu'il faut trouver un consensus. Quelle que soit la manière, il faut trouver un consensus autour de scrutin électoral libre, crédible, transparent, dans le délai constitutionnel. Donc à 2023, vous croyez encore aux élections? Mais tout à fait, mon amboka isengeli ba élection et salema parce que puisque bon on a pesamité ndenge président Seigneur Baki. Bon ko pesamate mais pendant que nous entendons parler de détournement, nous entendons parler de corruption. Donc c'est encore une façon ya ko renforcer thèse na biso ke ba oba ko kamba na moto ba teli biso na seni bali en collaboration ba ko sala banso pour mettre en péril bongo souveraineté à peuple congolais. Il y a qu'on se choisir véritablement Mokondi ou Elongo Bani to classe dirigeante ou Elongo Bani na 2020. Tout le monde mon amboka Providence locale toujours qui est vraiment petit à petit vers la fin de l'émission alelo. Rôle nabino na ba élection étant que ba activiste na bi ke bo travail ka mingi mais autozo ke ndezali 4e mapona minamboka na biso uta to banda 2006 2011 2018 lelo yo mboka na biso juma maturité mosusu ya likolo kasi soki bino ba activiste pe ba de quoi société civile rôle nabino bo jouer penza na ba élection o ezani. Certainement, société civile, mingi, tous à la carana pour une observation. Mais cette fois-ci, observation, et qu'on a non seulement observation traditionnelle, le lingue badbariba qui était, comme on a vu sur un centre, totali lo nini et vous ma ponomie salema qui est-ce que beta qui bateau est-ce que mais cette fois-ci et causala un peu plus élargi dans le sens du contrôle citoyen électoral. Donc to contrôler bango de sorte à ce que bureau par bureau toye ya solo nani a gagné qui Tokozana Bango à la IN. Donc, nous allons créer un réseau de activistes pro-changement. Oyo Tokozala wana autour, il y a contrôle citoyen électoral. Mais notamment, Mwanamboka, et ça la capacité, si comme était au commun de l'autre côté, Motomoko a kolobete et Motaganyaki, de l'autre côté, au commun a été Bakolobaye Motaganyaki, et aussi, il n'y a pas de maweli, Nakatikati, Motoyo et Sengeli a promulgué résultat a publié des résultats au communauté montana a publié les sous moto. Donc vous avez 3 personnes qui se disent gagnants, vous ne savez pas réellement ce qui est gagnant. Et aussi difficulté makasi ya linini bango wana o bako organiser ma ponomi basala kanini bazu ba preuve ba bombi yango bazu ba PV ba pesi lo lenge ya kokokate ponete motoyo akuluka a Esther na justice un faux gagnant azana makokite azana élément de preuve te. Nous disons cette fois-ci nous n'allons pas accepter l'inacceptable, donc nous aurons notre destin à main. Trop c'est trop, j'ai acquis père gagne et Sengeli et Sila. Il faut que nous ayons des députés véritablement élus, il faut que nous ayons
une majorité parlementaire qui va travailler à partir de 2024, qui sera véritablement une majorité de députés véritablement élus, et aussi avoir un président véritablement élu, le président le plus populaire de l'histoire, le président le plus légitime de l'histoire. C'est ça notre rêve, c'est ce que nous voulons, mon Mboka Naomi Pila. Tout si c'est un dossier, il y a accord cadre et Addis Abeba 9 ans après de l'eau déjà mais nous les autres na réunion na ko misa moi misu mon Mboka Naomi Pila. Na c'est question terre. Na ko misa moi misu. Continuez. Et ali passi. À part on a allé na Mboka na biso. Théâtre. Il s'agit d'un complot mon Mboka. Complot oyona ko benga exogène, complot moko extérieur contre la République démocratique du Congo. Accord cadre d'Addis Abeba. Ezali bongo accord kolinga ko fragiliser souveraineté na biso mwana Mboka Naomi Pila. Uta bazwa ba accord wana. C'était pour restaurer la paix. Mais Yebisanga Peni nous allait restaurer pendant que nous sommes sous l'état de siège où les civils sont largement tués, mon Mboka. Donc, il s'agit d'un théâtre, il s'agit d'une comédie, il y a pour endormir population. Et le comble, Alinini, Bae Oyo, Bali Bongo Bana Mboka, Oesengela qui normalement battait les mélas, agression Oisalemaka contre souveraineté Nabiso, contre intégrité Nabiso. Na complot moko oekomi endogène, c'est-à-dire à l'intérieur, parce qu'il y a un groupe de gens qui sont corrompus, un groupe de gens qui ont confisqué les richesses de l'État. Balobi était ok, nous parce que nous sommes des jouisseurs de cette injustice, nous allons endormir la population. L'accord cadre d'Addis Abeba, c'est vraiment un accord qui n'a rien apporté, qui avait peut-être fait un semblant de vouloir restaurer ou ramener la paix dans notre pays, mais 9 ans après, nous nous rendons compte qu'il y a autre chose que la paix, mon Mboka. Donc, toi, li ne loko mosusu, mon Mboka, non, mais puis là, que kimia et alité, et ali bongo soni. Et alors, le loyo, mon Mboka, pour glisser dans les relations internationales, il n'existe pas d'amis. Il n'existe pas d'État ami. Il n'existe que deux intérêts, mon Mboka. Que l'intérêt que nous poursuivons dans l'accord cadre d'Addis Abeba, si ce n'est que la restauration de la paix dans notre pays, de vouloir encore maintenir notre intégrité territoriale. Mon Mboka, est-ce que intérêt wana ezali bongo acquis dans l'accord cadre Addis Abeba 9 ans après? Donc, on se rend compte que nous sommes pris en otage. Nous sommes dans un théâtre, dans une comédie. Nous devons quitter. Fragiliser. Mais si c'est pas quitté, mais nous devons réformer des choses, refonder cet accord parce que accord wana, s'il faut faire l'évaluation 9 ans après, nous sommes dans le génocide congolais qui ne paraît connu 9 ans après cet accord cadre d'Addis Abeba. Donc, il y a l'ibongo comédie, mon Mboka Naomi Pila. Il y a l'ibongo comédie. J'aurais voulu voir mon Mboka Jean-Marc Kabound démissionner, non pas parce que Toboli Mutukana épiné, non pas parce que Koteli Nandaku, mais parce que accord cadre Addis Abeba n'aboutit peut-être pas. J'aurais voulu voir moi Mboka Jean-Marc Kabound démissionner parce que il y a eu la violation de notre intégrité territoriale où on a vu troupes rwandaises kokota moi Mboka na kati ya mabele na biso ya Congo sans pour autant au préalable autorité congolaise compétente pesa bongo accord wana moi Mboka. J'aurais voulu que moi Mboka Jean-Marc Kabound puisse démissionner na cadre et à circonstances bongo. Ça aurait pu être élevé en aura, faire preuve d'un homme d'État. Mais comme on était, ceux qui bobebani pour na makamna bino, oswani na mamaleki ya kingani, to oswani na motomongo kingani, et c'est par là que vous démissionnez. Donc nous comprenons que le pays est en carence des hommes d'État. L'accord cadre d'Addis Abeba est une comédie. L'opposition ne fait rien à ces sujets aussi. Malheureusement, moi j'ai toujours dit que Toali n'a problème, il y a un homme politique dans Mboka na biso. Je prie mon Dieu, mon Mboka Naomi Pila, le lenge ou quoi avancer, boye, Nzamba Chao Loboko, peut-être qu'avec toi, il y aura
une nouvelle classe politique qui va faire autre chose, mon amboka. Parce que moi, je suis journaliste, moi, je compte sur vous. Tout à fait, mais mon amboka, vie moto évolue. Le lenge oko se basé déjà dans makambo yo journalisme oko luka ba information tu okuta na information moko yipe ko révolter yo lobi mais non pourquoi ba o esengela ki basala boy basali mabe pourquoi ba o yo fallait battre mais l'accord cadre a dit sabe baba côté les milate et peut-être paix donc ils allaient ka illustration moto moko ko landa biso ko lo ba mais non trop c'est trop to mérite paix na théâtre o esengeli biso to rajeunir classe politique donc opposition en ce moment azali bongo soudoyer est-ce qu'il existe l'opposition dans ces pays c'est qui l'opposition c'est l'FCC c'est qui le pouvoir en place c'est le cash or l'FCC cash avait un accord qu'on appelle l'accord FCC cash donc bali bandeko bali ba camarade ba ko sala biso comédie la muka aussi théâtre la muka ali bongo na résistance entre guillemets il y a Mujitu il y a le président Martin Fayoulou, mais seulement il faut que la Mouka aussi avait comme grand partenaire ou encore l'un de leurs qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée, pour citer Jean-Pierre Bemba, pour citer Moïse Katumbi. Donc, comme on était Tozali na carence, c'est la même classe politique. Tozali na carence, il y a des hommes d'État, des personnes qui sont beaucoup plus focalisées na ba intérêt na bango personnel, qui n'a pas intérêt général, qui n'a bien-être et la population. Au communauté où tabakoma ministre karabande kola bangonde train de vie na bango e mata, kaka bangonde bakoma na misala ya bien, kaka bangonde bazu ba recommandation et population na avenir a pamba bakoyi ko recommander batute bakoma ko Pelanini na leki na Jeep pour être babele langa grand prêtre à $10 $20 à P6 c'est se moquer de nous ce que nous n'allons plus permettre en 2023. Très bien, moi la Providence le colis émission nabiso ya lelo et soukeli awa. En tout cas, d'inviter ceux qui ont 30 secondes kaka c'est biso message tout le monde de la fin par rapport à l'émission à lelo. Na koebisa baimboka Congo oyo ezali ya biso banso moto abangisa moninga te moto yo tata na ye atongaki Congo na mosolo na ye moko alite Congo yo ezali ya biso banso ezali ya bakoko na biso banso moto abangisa moto te tokoyoka nyungu ya balkanisation toyebi ete sima ya bay oyo bakolinga balkanisation mboka ya un complot na niveau international voire même na niveau national mais biso peuple congolais toali bongo soudé toali déterminé et nous disons que le Congo restera indivisible. Très bien, merci Nabino Bolandi biso partout dans le monde nous avons parlé Congo ko kanza malamu pona Congo ko loba malamu pona Congo ko sala bolamu pona Congo tango zozo mboka mbongo ya mboko zotia na libenga na yo to pe na ba compte no privé kanisa que Congo eza bien na biso nyonso kanisa que bolamu wane ko sunga batu ebele en tout cas ko sala mabe Congo pona Congo te et ko sala mabe makasi to kutali prochainement na invité à Sika toujours avec le même plaisir tika etenzambe a benisa mabela bakoko na biso démocratique du Congo en tout cas tokutani lopi.